ya nani non moto soki azana makoki alinga sunga musala nzambe akosunga pe biso ba pasteur tosala musala nzambe pona mbongo te soki peut-être libumu nange vimbi eza peut-être elema tembele na ndako ozomona elema tembele ezali te pona occasion mo en tout cas na kobenga mo nzambe abengi biso toserviraka nzambe pona misolo te toserviraka nzambe po bana nzambe bayoka makambo nzambe babika ba hériter le royaume des cieux. Dans les écritures il n'existe pas le couple pastoral. Il n'existe pas bana nzambe sengi basimba yango. Il n'existe pas le couple pastoral. Les alliés locaux yo batu bati yango na ndenge na bango po mabonza e kende nulle part e ko takananda kumoko. C'est ça pour ceux qui mobali abeli moi si aza relève il y a église ceux qui peut mobali akufi moi si atika la église to pe ceux qui moi si akufi mobali atika l'église c'est ça wana ezali ba convention ya batu ya bolingo ba memi yango siko na kati ya musala nzambe azongi na 1 Corinthiens chapitre nango 14 le verset 34 tiko kita alobi boye je ne permets pas la femme de tout côté nga wa pesi nzela te na mwasi côté ya na église alobi il est malséant ils a mabe na mwasi côté ya na kati na église. Bonjour à tous bandeko balingara pesi bino mbote de partout où vous êtes bike bozaka toujours na pona kolanda biso to pesi bino mbote mingi to sengi na bino bozapete et bo continuer toujours na kolanda ba émission na bino o bolingaka mingi vraiment bo s'abonner massivement pour que bo rater le côté bo liker bo partager bo aimer surtout bo commenter et vraiment et relaxation sous confiance et fidélité on a bozaka nango envers biso bebi ke bolingaka biso mingi biso pe tolinga bino tellement ya mingi et toza toujours wana peuple de Dieu et to sengi na bino bozapete bozala wana pona kolanda émission na biso ya mokola lelo eza toujours ndeko na bino Bernice Tita to sengi botika la wana pona kolanda et nazanga mokote nazana pasteur Franck o akomeka mpe ko répondre na ba mituna o etuna maki tozaki na déjà mais azongi susu lelo pona a répondre na ba mituna o etuna maki. Bonjour papa Franck. Oui, bonjour maman journaliste. Tout s'appelle mingi ya koyamba susu mokola lelo vraiment totondisa mena esengo mingi. Et bien que seulement va me colébele mais le vraiment tout le monde est vraiment bien que tes yeux à pied levé et osa prêt pour que okende mais tes yeux à pied levé parce que les ala qui vraiment très urgent oya ko répondre na ba mituna o etuna maki parce que yo moko ebi peuple de Dieu jamais ko connaît ko ba comprendre te jamais ba ko tika la kana moi faussement il faut éclaircissement parce que bino moko bo le baka toujours il faut éclaircissement ezalaka surtout mingi na côté ya parole et mituna etuna maki yango to linga ki vraiment o meka ko répondre biso c'est là ba mituna wana nde to sepeli pe ko yamba yo vraiment mais à part avant tout kota na masolo na biso boni santé boni église pe libota nyoso kimia ezali. Oui, santé ça bien angolo nzambe quand nous moni bonzambe azusu biso quand même ça dit bien libota pe ça dit bien église pe basanto nyonso bazali vraiment bien angolo nzambe. OK, pasteur Franck ezana batebele ba loba lo kwa guerre salami to mona ba pasteur ebela en tout cas mabumo yaki minene ko kita. Et ko kita bon mais to moni pasteur Franck penza donc kita te ezo ya kaka. Non, wana peut-être batu ba bango na mauvaise intention, bato baza animé na mauvaise intention parce que guerre ya mboka ça n'a rien à voir avec vie ya bana nzambe en termes ya nani non moto soki azana makoki alinga sunga musala nzambe akosunga pe biso ba pasteur tosala musala nzambe pona mbongo te soki peut-être libumu nange vimbi eza peut-être elema tembele na ndako ozomona elema tembele ezali te pona occasion mo en tout cas na kobenga mo nzambe abengi biso toserviraka nzambe pona misolo te toserviraka nzambe po bana nzambe bayoka makambo nzambe babika ba hériter le royaume des cieux soki nzambe akoko pambola ça dépend na nzambe soki ozosala musala malamu n'empêche que nzambe apambola osoka apamboli yo ezali lisumu te eza pe lisumu te soki pasteur aye mo santé na kati ya musala nzambe eza lisumu te lisumu ezali ke soki pasteur azosala musala nzambe na baventure lisumu nde eza place wana.
Oui, sans plus tarder, Pasteur Franck et Tolingi o mekampe ko répondre na mituna oyo pe ba question o bien que l'autre fois tozalaki déjà na émission o tolekisaki tolobelaki sur la succession dans des églises et tomoni ba mituna wana bato vraiment batikelaki biso ba message tolingi yango tozwi yo à pied levé pour que tobiki eza urgence oyo bana ko répondre moi na ba inquiétude o bato bazalaki nango et toke directement na question ya liboso moto atunaki Génia était une femme, elle était aussi apôtre. Maintenant, n'habite ko perception appui par rapport à Motuna Oyo et Tuna Maki. Bon, je pense que on est allé na point au Turubaki par rapport na ministère. Turubaki li kamboitali ndenge to mona galelo, mona pasteur akufi, ou bien pasteur amoni musale fungwami azu mwasi na ye abendi epembeni. Alobi tokomi couple pastoral, Turubaki que dans les écritures il n'existe pas le couple pastoral. Il n'existe pas bananzambe sengi basimba yango. Il n'existe pas le couple pastoral. Les alliés locaux yu batu bati yango na ndenge na bango. Po mabonza e kende nulle part e ko takananda kumoko. C'est ça pour ceux qui mobali abendi. Mwasi aza relève ya église ceux qui pe mobali akufi mwasi atika la église to pe ceux qui mwasi akufi mobali atika na église c'est ça wana ezali ba convention ya batu ya bolingo ba memi yango siko na kati ya musala nzambe mais biso tozana na pona kopesa batu bana nzambe miso ba comprendre ba écriture ba comprendre solo ya kati ya nzambe ezali. Je pense que de quoi tout ni ceux qui Junias azalaki ndenge ni tolobi ke mwasi a até mais je crois que moni Junias azalaki apôtre on a évité tout temps dans l'écriture pour la Bible. Romains chapitre 16 le verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui les rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans la maison, dans sa maison. Saluez Éphaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez, c'est le verset 6. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Ok, je pense à Ezali interprétation ya Batu. Parce que Batu, Bazolo Bake, Junias Oyo, azalaki apôtre. Mais il faut que la Montoyo a commis livre à Romain. Ezali Paul. Ezali Paul. Wane sengeli ba téléspectateur na biso basimba biso malam ba nzambe nyoso ba comprendre que monta koma livre ya Romain ezali Paul. Moto a commis livre ya Timothée ezali Paul. Moto a commis livre ya 1 Corinthiens ezali Paul. Na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 2 le verset nango kiti na verset 11 Paul azolo baboy totanga yango po bato bazala na confusion te. 1 Timothée chapitre 2 le verset 11. Paul a lobby que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et sera sauvée néanmoins en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Ce qu'on a zongi na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 14. Wana touti kotanga 1 Timothée chapitre 2 verset 11 ti na verset na yango 12 au kita même toji malamoko pona ko gagner ta na biso toji 1 Corinthiens verset 14 toji verset 34 et le Bible 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce qui
selon ce que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. C'est-à-dire, moto yo akoma livre à Romain et à Paul. Moto akomi livre à 1 Timothée et à Paul. Moto akomi livre à 1 Corinthiens et à Paul. Tomoni Paul na 1 Timothée chapitre 2, le verset na yango 11 tina verset 15, alobi boye que epesameli na mwasi te côté ya. Ozomona epesameli na mwasi te côté ya dans les églises. Azongi na 1 Corinthiens chapitre nango 14, le verset 34, tiko kita. Alobi boye, je ne permets pas la femme de tout kotanga wapi sinzela te na mwasi côté ya na église. Alobi il est malséant, ils mabe na mwasi côté ya na kat na église. Paul a précisé que ceux qui coûtent à comprendre quelque chose te kangatu na atu na mobali ne na ndako. Ozomona et na c'est pour na ba pasteur courageux. Na ba maman pasteur courageuse Paul alobi boye na verset na yango na zo verset 37. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Ozomona. Batu, balubakono wane zalaki avi à Paul, mais avi à Paul, siko soki bozolo bake, moi si aza pasteur, parce que bomoni Junias na Romains chapitre 16, balubé azaki na considération parmi les apôtres, c'est qu'azaki apôtre. Mais c'est que wana bolubake Paul a se contredit. Pourquoi Paul a bandi maté na alobi na Timothée que moi si até na église, aye na Corinthiens, até yango que moi si até na église na pesi nzela na moi si até. Ils allaient malséant, ils amabe na moi si côté ya na kat na église. Allez tango ka comme pas ba Romain a changé. Ah ben na ko ça l'éloge ya Junias que Junias azalaki apôtre. Non, Paul ne peut pas se contredire. Junias azalaki basi oyo ba servira ki nzambe. Tolobaki ke ko servir nzambe zaka côté ya te. Yo mama pasteur, oh lingo mi comme ça pasteur le ko servir nzambe zaka na côté ya te. Tu peux servir nzambe na groupe intercession. Tu peux servir nzambe na groupe ya chantre, tu peux servir nzambe na ko occuper na ba malade dans une église, des frères qui sont dans la permanence, ba tâche à kobongisa église. Ces dames là ont servi Dieu dans ce genre de tâches. Ils allaient na prédication te. Balobi Junias azalaki na considération parmi les apôtres, il a cité que Junias azalaki apôtre. C'est-à-dire il y avait des apôtres qui étaient là. Cette dame là était connue des apôtres. Ozomona na misala na ye et c'est pourquoi elle était considérée. C'est qu'azaki de quoi mobulu une série à mobulu te. Les gens interprètent ce français là tabalobi azaki na considération parmi les apôtres, ça signifie qu'azalaki apôtre. Non, ce qu'azalaki apôtre, mutalobe les apôtres. C'est que Paul a fait qu'il faut te que na pesi de là na moi si até alors que ayebi que Junias azalaki apôtre. Non. Ozomona donc azaki na considération na kat na bantomba bayebaki ye babandaki ko considérer ye. Il a cité Gazalaki apôtre, moi si apôtre parmi les apôtres. Non, ce que les abons c'est que Paul a interdire na ba Corinthiens que moi si até na quatre l'église alors ba na Timothée bongote alors que ayebi que na Romain na kolobela na kosala éloge ya Junias et Junias azali moko ya ba apôtre. Allez sikoyo ngana te ya que moi si até non, Paul ne peut pas se contredire. Azalaki une sœur qui a servi Dieu au même titre que ba Evodi, ba Saint-Tiche, ba salela kinzambe. Ozomona omoni soki oye na ozongi na nani wana parce que les gens comprennent mal. Matthieu ya Pierre, ya Paul. Yango moni Pierre a yebisaki même na bato ba ke ba sur les écrits ya Paul. Ozomona parce que les gens tordent le sens ya makomi. Ozomona les gens comme ils ont le sentiment basi balingi babi comme ça ba teyilelo ah bakomi koluka na ko s'appuyer na verset ni na ko s'appuyer na verset ignorant que Romain mutakomi yango za Paul. Mais moto peut interdire moi si até na église et ça Paul. Mais comment est-ce que na Romain on dit mi Paul na ba écriture mususu na 1 Timothée chapitre 2 verset 11 na 1 Timothée chapitre 34 au boy Paul. Non, so ko boya Paul boya ke maté ya Paul nyo c'est ça mabe. Ozomona. Paul a lobby na 1 Corinthiens 11 wana na verset 34 ko kita lobby ce qui moto a boyi parce que ayebaki ke ba opposant
ba femme courageuse ba kozala o ba kotere maka lokola ba pasteur nde alobi boy abi si quelqu'un croit être prophète aïba que ce que je dis est un commandement du Seigneur. Vous savez, c'est un commandement du Seigneur. C'est que commandement du Seigneur va beaucoup augmenter. Et un sentiment il y a Paul Tende à l'obaki que moi ça théâtre. Non non. Et un commandement du Seigneur. C'est que bah si on so bazoté à l'éloyo, quand dans l'église bazo mukande commandement du Seigneur. Vous savez non. OK. Au vendre la na Romete parce que Romain mutakomi ngoza Paul. Paul a sali des logique Junias azalaki na considération na kati na bantoma. C'est-à-dire nakati na bosanga na bantoma bayebaki cette dame là azalaki na considération lokola une servante du Seigneur et non lokola apôtre. OK. Pour ce qui est possible, mais celui qui a commencé le premier à choisir les serviteurs de Dieu c'était Jésus. Hein madame. Et c'est là qui Yesu abanda ko sélectionner Jésus tango azalaki avant kufa abanda ko tambola kana mibali te atambola pe na basi. Mais pourquoi tango azo pona ponika 12 apôtres? Si vous avez les 12 apôtres, au lieu de Marie, bazalaki wana mama na yo, au lieu de zota bango pe bakota. Pourquoi pour eka mibali? Parce que ce bato bakoloba ke ezali wana eza Paul nde asaleli sentiment na ye. Bongo Yesu. C'est que Yesu pas saleli sentiment na ye. Oui, mais ce que Jésus a saleli sentiment ya Yesu ezalité ya. Écriture le lobby ayez à vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est le sentiment ya Yesu yangonde tozo salela yangonde bantoma basalela. Jésus Paul a saleli makambo na ndenge na été. Amoni déjà que tango Yesu aponaki ba apôtre aponaka apôtre ya mwasité. Il y avait des femmes zélées au bazalaki wana. OK. Ozomona Marie ya botaki azalaki wana. Mais tango Jésus a sélectionné azuka kamibal. Nde Paul a yé pénalité ya wana. Alobi c'est un commandement du Seigneur. Ozomona et ça va sentiment apporté c'est un commandement du Seigneur. OK. Oui, parce que ce que vous avez Paul, mais Yesu sikoyo, Yesu tango ye aponaki, lelo baba maman bazotea. Yesu tango aponaki mibali. Est-ce que basi bazalaite? Parce que bomi tout na ramoto na topé bomi sala ba recherche c'était, topé bo sambela. Nzamba sunga bino boy bake. Pourquoi Yesu aponaki kaka mibali aponaki basi te pona nini? Ba Marie de Magdala bazalaki wana. Ba Marie femme de Chouza bazalaki wana. Pourquoi teki moko na bango ata azala apôtre te? OK. Donc, Bana Nzambe, Deko Tunaki Motuna, par rapport à Romains chapitre 16, Toyebisi Yoke, Moutou Akoma Romains Zalaki Paul. Paul ne peut pas se contredire, Aboy Likamo na 1 Corinthiens 2, na 1 Corinthiens 14, na 1 Timothée 2, Bongwaye na Romains à soutenir yango non. Junias Azalaki apôtre te, mais Azalaki na considération, na kat na apôtre baye bakiye. Parmi les apôtres, les gens comprennent ça mal. Au moment où Azalaki, c'est-à-dire, l'apôtre Bavani Boye, Azalaki, non, non. Azalaki, Nakati n'a apôtre. C'est-à-dire, cette dame-là était là, elle servait Dieu. Dengeka, Saint-Tiche, Saint-Tiche, Bozolo Bate Gazaki apôtre. Parce que Paul a rendu un peu hommage. Na ba Evodi, abengi bango mes compagnons. Aquilas na Priscilla bazalaki un couple pour la lobby bami pesaki mobimara bango pona ko sauver vie na ngai. C'est que ozomona tant pour la zoroba babi abi pesaki mobimara pona ko servir vie na ngai, c'est-à-dire basungaka Paul dans le Seigneur. Ça le kola lelo un couple moko soutenaka pasteur na makambo nyonso na kolia na komela na moi ba besoin. C'est ainsi Paul azobenga bango que bazalaki ba compagnon na ye na ndenge wana. Ezaki te que no bazalaki ba apôtre, non non. OK. Bazalaki apôtre te Junias azalaki apôtre te azalaki une servante oyo ba apôtre ba yebaki ye ki azalaki une sœur wa banda osela Nzambe pe azalaki na considération parmi bango. Mais soko lingi olukia au mona nulle part Junias ateaki soki une église moko boy non. Okay. Et puis Moutalobeli Junias César Paul ne peut pas se contredire à que Junias César apôtre bongo kotoyo aboya ke basibate ya non.